Sarah Tola TV. Méchant. On me dit à ma pémon à mon avis la vie là. Belvin n'est pas là. Comprendre? Mais quand tu n'as pas, tu vas finir maman livre la télévision. Mais quand tu n'as pas dénigrer maman livre à Sungaraba na yo. Toi tu préfères passer à la télé pour me salir et salir Dati. Tu penses vraiment que Dieu est au-dessus de la kilo na wanouye au fournir mon nom de la télévision. Tu penses vraiment que yango yo pena faudrait au sala. Ok. Belvin cousine yo, Belvin Negona. Moi j'ai fait plus partie de la moutou na yo au coup faire le bas sous grand la Negona. Merci. OK. Sarah Tola TV. Maman. Émission yo national interprétation makasi. Lukelanga beso o ya mida au finga mamu livre au tcholonga Barcelone Barin avant d'avancer au tchelanga ngo pardon. Ma babu na yawe ma babu na yawe abashimbalala le. Sarah Tola TV. So qui pour ni mutianga kenda ko stete moi na poto parce que ba na poto raté ya. As mutianga saka tout Barcelone dans deuxième ya kadi. Nzoka tamba bimaka voyage kenda ko te cabaret a te kana ba 30. Bango no so de ba kenda ba pesa ba rete yende rena e ko kana ya maman te carré. Ya moni ka e ko défendre maman e atitoyer na maman. Vincent. Ba vidéo oyo ya mida o finga mama lobi mama apesaka Barcelone apesaka ba mama Barin. Pour ya Barcelone ezaka compatible na maman. Vidéo oyo yo kia. Na téléphone na yo YouTube série wana ya mida ba no kota te ya. Il va no salater ya. Sans raison Barcelone ni Vincent. Vous avez raison. Arrêtez de nous intimider. Bo abino mona kata bo soto bona kata salité. Yo mukolo bonage no nous a flatté pas maman livre. Sarah Tola TV. Comment tu peux passer à la télé pour le baguer longolanga ndeko na yo? C'est impossible ko sala makate ti mukile ko kufa. Makilo gosa na ngo yango eze pa na yo. O longole ndeko no ndeni. Et puis ozolo bana longolanga ndeko na yo remplacer ngai Belvie. Pour Belvie otinda bato ba finga au confinement ngopé Belvie otinda bato ba finga maman Olive. Et c'est pas na mana mi la tomba finga maman Olive c'est que ça dit si la mutano otinda bango. Et c'est pas na mana mida ba finga ti suka nango si la ye ko remercier. Et c'est pas na mana mida na remercier bino ba communicateur na ngo ba selinga musala makasi Afrique du Sud atangi mamu Paris atangi et c'est pas na mana mida c'est kayebi bango très bien. Sarah Tola TV. C'est ça le problème. Yo tchè yo a raison. C'est ça le problème. Biso to Barcelone to lo bangote. Barcelone ba bio oteka ba trompe na Barin et yango et comment otambuso mopandi. Mais tant ba le makambo yo biso to yaki to défendre ki yo. To défendre ki yo. Mais le lieu excité ba to la haine ba téléma pour ba fingi maman. Lukela nga vidéo yo nga na finga ki maman. Sarah Tola TV. J'ai des problèmes à régler avec Belvie. Deux personnes au basali va sortir médiatique ne va voir iso ebima. Vincent yeli biso dati pour anéantir Belvie. On comprend? Ouais. Vincent yé na dati a sali émission et pas il y a Vincent pour anéantir Belvie. Ce qu'on qui annonce il y a émission il y a Vincent on comprend que Vincent a accusé Belvie que Belvie a tinda rabato va ça la émission pour Sarah Tola TV. Ozo pe audacité pour la télévision ba boko la kabiso bana. C'est l'irresponsabilité tout fait soit c'est la mauvaise foi. Vincent ko boko la mone yani. Ko boko la mone les animes. C'est une responsabilité. Abota déjà. Teze mezo kotate. Parce que moi, mon toit est responsable. Responsabilité, il n'y a pas mon toit responsable à panne. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave
ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, likambo na Gabin Sport, Cuisson Sport, Marche Poulet. Mais biloko ala misa tout ça osali yango vraiment ezobongisa ta ya mwasi. Est-ce qu'on mélange yango olongola siko ba poso elemba wana na ba tampon na ba moustache. Nazoteka secret. Na boyi muta benga nga o mama sako zo seka ba poso baninga lakisa biso ta secret yango. RM yango yo. RM like. Secret yango yo. Oyo crème de nuit oyo. Sila cerne longwe, moustache elongwe. Ya Gabi rouge bordeaux ekei. Soko zwi sikoyo serum oyo batampo esili. Batampo esili. RM like. Yaya soko zala ngo besoin kobuka na te kolonga pe na kumola na ngaka awa na boyina suka na poso 4 couleurs luka ya Gabi na Teresia. Ubengi opozwango RM like. Oza makambo asika kilelo yangoyo sans hydroquinone mais poursuit ko bonga pe okomi boka saratola ko buka na te ya Gabi yaka sila tinda ta mutu ya kotinda na kintweki Teresia yokutu na oyokelo mawa bata misapi vert crème eza misapi vert awa tampo RM like. Sila Zwakiti pardon. Côté le mato yoka makolo pasi. Po makamba olobeze belo il faut Zwakiti ovando yoka. Vincent, moi si na waza na besoin akumbazeni. Vincent oko tala vie ambetu na yote. Oko luka ba position oyo oko tia mwasi no zemite do yo zo ya na internet pour ko créer ba scandale. Vincent bomba flatterie na yoko Zwakiti oboyi famille kola lo koso mbongo mama batu Zwakiti Vincent soit pena kiti Barcelone okomi boka mwasi abeli sanga oyebiso mwana abeli sanga na poso ebebaka na nzoto ebebaka oleki mopepe Barcelone oya ko traiter batu ba fingi mama ni mama wana nani afingi mama ni mama ngana yams nani hypocrite belle vie tango balobaka no kenda kote ka ba trompe kuna ezaka sara na yams mutu ba finga kayo Barcelone yo no lobano na basinga Barcelone
côté le matin vanda mais namoni pe lokola vous allez épargner parce que esenga to éclaircir na ndenga mabete ozala mais na otanga komono te po bato ba comprendre ko ozala na kati ya analyse mbote na bato nyonso bolanda biso na Top Max officiel et puis na Sarato la télévision to suite au picola qui ba bordir awa ba accident des osalama ba msuba opuka na makolo misuba okufa sur place msuba osala ba AVC msuba osala ba crise pona yaka na mutuka makasi ya komba neti nga na oya na ba char de combat nakoya msinawa kunja lobaki dank oluka ba mituka bitumba po to picoli déjà ba bordir noko yams bonjour. Bonjour Maman Sarah, bonjour na bande ko tu bazili ba Rolanda biso RM like yango yo. Mafuta les soigner ba po, bato bana ba pom awa. Na zaina idée yango na ndozela tout si ça. Oui, ils avaient aventure té. Ils ont traité vraiment pour ndenga solo. Teresa yimo na sur terra roya. Mais ko tinda moto po zo gamo yo nyonso boye, o ko tinda pe moto. Yo po ba bo bakasite. Mama esika ya pakolanga za kate pona ko bongsa tendenga na sombele intérêt ba mibalo nyoso ya tangi na réseaux sociaux ada mobali fendi ya mobali dudu supa mobali nani ozuzu petit nanga hero a mobali ekotite alinga na sombele ba ngo ba bénéficier na ba elengi ngande na sombele ba ngo ba bénéficier la tango choko ya laki et puis mara lobi ko soka yo ka elengi kasi non va bénéficier de l'engin on a bénéficié de l'autre comme sambon et belé boy quand non comparable moi des arabes biso moi c'est aux linga ici comme moi flatterie moi ni ah on a ta na sola na Rachel Mukuna comme ça on va sur nos gelés na za choité na jelora na boy bon sora thème rondi manga pété na bonzo siko yo pe soifé te azapende soifé pende trop moi c'est le ganative azotanga ba kuma mibali azolo ba pe nga ibo sora sepelisa ginga donc on moi ça linginzo to pas possible donc on a bongisi on ngeza avantage ba tout mususu mina na choité na bon sara pour sur bangala to mibali responsable on a présent alors à présent moi bon temps il y a qui na ba tournage ngazala et vous ngamba lo bana so eleka na ba tournage magadi chez ça lo bango na après ka tournage yo quand on dirait msu bagenda hotel oh nzoka ka ni lo ba iro me maka ina voiture makamba msu mbule betara ya zakana iro na kata voiture makamba sala ka biso tozala te comment niveau Teresa misambusi yemo ah to baluka na potopoto kitoko. Merci beaucoup na bande ko tuba otala biso vous avez belé en tout cas je vous invite tous bato tout bana ba tampo bato tout bana ba moustache bato bana ba cerne bato tout ba maboko ko tiba vera wa ozana teint ah ba kento sezali likolo couleur musu kingo couleur mususu pakola mafuta oyo obongisa teint ko koma uniforme et RM like et mafuta moza très kitoko tout mona la parfum mon toi zo pakola yango to moni tena ye en tout cas pas possible na moni mon toi zo pakola mafuta oyo na moni tena ye Laura mundele ah pour mundele bazara jaune te bakana ma couleur monde pembe donc ils a sans hydroquinone donc ils a bien quoi en tout cas na sepel non so za muta pembe et au komiso pembe. So vous avez mon tabac chocolat, vous avez ça au mais comme ils kitoko, bah moi attache miki, bah ridouane les autres salariés, bah maman va comme dans les 60. Boya Gabi. Tu n'as épargné, t'es? T'es pour la copie ça, t'es maman. Toi fois toi faciliter votre nion sur tâche. T'es na petit dans tout petit sport. Là je me joue de ma fouta. T'es. Ya bah y a une amballe au rabat je sais. Je suis disponible à Sombele. Yams. Ngala mabe. Ya ba nganga mbalo ka ba josi mbali ba kauka. Ngala kauka te lo so mbendeni. Ta on otala ni ba gu ya Teresa ada to ni ba corpulence moko. Ada. Fendi ba corpulence moko. Ironde na ngoleki na moi mass muki. Nani OP. Nani obosani. Dudu soupe pe to ni ba corpulence moko. Masala nga Ernest Tumba. Ndibi to ni ba corpulence moko. Ah. À quoi sonner na za na moi sena ye ya za na moi apija za na moi sena nga ya za na moi nzoto mikie
on va voir il y a si on a besoin de la mingi bala ba kauka bon on a aussi là de soit dépensé ndatinda bango ba fingaka asomba pakoli pona yemo ko après c'est pas pakoli mais il y a Sissi moustache pour la moustache en tout cas oyo bosombela ya Sissi moustache hein au moins ça okata moustache trop eza na ba tache etikaka ba bouton wana biloko yo mafuta o RM like eza vraiment peu kolongola ba tache ba moustache pardon en tout cas je vous invite tous eza même commande ou la kisi penda sport na la kisi sport na yesu na mafuta tout ça na besoin to aider bande on a biso même ba maman ba na c'est ça c'est qu'on appelle la démocratie mafuta ezali très bien oh ça savon hein oh savon savon noir savon 1 kg 1 kg oh vraiment donc sokola on peut faire meka on meka hein fona meka côté la tête non tinga na hôtel te na on pas kola bata pona yo ya tapona nga na bona koma na ba moustache na le ba moustache na ba so ba moustache siko na ba cerné kanga kanga est-ce que il y a si ça la ta lunette mingi pona tampon pona tampon na miso ouais parce que bango ba chango charisme oh biso ba ta boîte to yebi que la tampon bomba les bomba awa ya Sissi awa ils ont moins bien té ya ma finga té ya ka to analyser sur yi asta monena na mboka noko no linga tokota na biso émission tokota mais na question mo lelo bo tshela nga micro nani minutage téléphone comme déchargé mais toi avancer quand même je n'ai pas la ni téléphone on se charger dans mon dame te hier ça la ça biso ka minutage ya ka kasi ya dans tika téléphone chargé noko na lingai na tuna likamo ko mena moneti na tuna ngwa sima te tuna parole s'il te plaît pour nga bena à l'aise te nangaki au moins tant tout ça émission ya Gabin Sport OK ce qu'on a na tuna po batu baningi peda explication approfondie par rapport à sport wana marche pour le sport il y a makolo soso ça marche poulet OK. Marche poulet. Par rapport à marche poulet, il y a on a dit que tout ça na biso no émission non tout na yo penga biso na bosani yo na marche poulet. Avec marche poulet zaka physique mo za tirer na kata ya physique il y a cuisson sport. Cuisson sport. Le mot cuisson vient du mot cuisse. Ndé to pesa ngo cuisson sport. Sur la carte, il y a cuisson sport, on est en attiré moko ezali marche poulet. On les a pour na bateau ba makoleza soso. Ba na démarche na bango. Ba démarche na bango. Ba za rappel moi agité. So moni moto za moi agité, za ben moi démarche ne mo bata mo bang marche poulet. Ce qu'il faut ça la physique il y a aller comme retour. Au saliango après zonyango. Au saliango après zonyango. Un mois plein pour mon makui c'est vimba. Té toujours y a peine explication mais en attendant mais il face à la ressource il face à la bon on a tinda ça la pe Gabin Sport mais par rapport à l'icolo et vimba makasi il faut ça la cuisson sport marche poulet il faut ça la cuisson sport marche poulet sori à réussir en haut na un mois on a sali tous les deux après à Royasco on a Gabin Sport pour avimba sko mobile to vimbisa awa pour na marche poulet cuisson sport za pour na awa mais et tirer pe marche poulet a betango pendant un mois plein tongo poko soit silisi apa yesiko yona Gabin Sport. Et puis ça pour na ya Sissi ça pour na comédie belé et puis c'est pour tout le monde. Ba tunyo soka makoloso. Makoloso en tout cas c'est ça ça vaut pour tout le monde en fait. Dans le but que ça pour na muntu moko no so na bibo na kosi. Ça pour na 3 personnes. Wa monika kibali kolo na c'est asala cuisson sport na kata cuisson sport asali marche poulet. Ils ont sport on a non. Té tozoya to koma. Tozoya makambe belé na elimino wa sport fin de compte na elimino RM like. Donc bon comprendre que na na souci na bino. Bon comprendre ngoté. Voilà bo tirer attention té. Té na tirer. Ah mais alors. Limisanga pe aller on a tirer. Tire attention. Oui biso taille. Oui biso po.
na éliminé na pour ma taille na peau moto koza na tenini bato ba sepela na ye peau na ye feza ndenge nini taille na ye feza ndenge nini faut na peau ya kitoko faut na teint ya kitoko faut la peine à aptitude physique il faut ezala neti ya gabi mikolo comme tambola lokwa libata OK pour ne te parler toi avancer l'émission to bandi bien OK de kuna te pardon la bonne délire noko sorti médiatique à Barcelone OK ah to fingate comme je l'ai dit. Merci d'avoir été là. Robert Alibako Alimbisame, ma finga et aux alatés. On va juste analyser sur le point négatif, on va condamner, et côté positif, on va encourager. Mais j'aimerais mieux qu'on en parle plus côté positif, malgré que le négatif peut aux alatés. Mais on le côté positif. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez belé, makasi. Merci en tout cas. Encore. Barcelone. Talaki Barcelone, sortie médiatique. Nathalie Barcelone na live ya de Komora Poto. Azoloba alerte et tout télémato défendre maman, tout télémato défendre maman. Ba défendre ba défendre maman parce que maman comme ko finga ma biso to finga ki maman particulièrement émission na ngai na yo seno bango. Par contre, mission na biso ezali, il y a mis d'appel ezali, mais apparemment, na téléphone il y a Barcelone. Chaîne Mida et là qui s'est raté. Ah OK. Il y a essayé de Panama et là qui s'est raté. Et là ça a mis émission na biso. Et chaîne il y a Sarato la TV, Top Match officiel, il y a monde des chaîne et tala maka vraiment na téléphone à Barcelone. Il y a wana ba benga qui va défendre maman. C'est normal. Merci beaucoup Noko, c'est normal. Mais na date de si elle a vraiment décidé parce que. Téléna channel audio. Ocha audio. Vas-y. Et comme tianga vana kana foyer zanganda mobile afana avana kana foyer kina kolia pa. Oui et comme tianga. Et comme tianga na ebi on va à Barcelone. Na mutu ba peke Cuba. Ba peke Cuba. Lokwa makola Naomi Barcelone Cuba lokwa mobile e comme tianga vana kana foyer zanganda mobile afana avana kana foyer kina kolia pa mwasi na ville na poko azongi na foyer mutianga za na foyer ngana eko féliciter na nka mama Kalunga comme mama Kalunga a poto na mbongo mama Olive te nde ba misusu ba flatara mama Olive po mama Olive mema biso poto wana chema kata na wana ka eka muchanga je te sali tango ba lobi na mwana Barcelone wa Barcelone ba botolier passeport Barcelone a qui pour prouver biso et pas et c'est pas na manamida eka muchanga je te sali voilà Barcelone a l'équipe na télévision a eu téléphone na yi a débarqué na YouTube à lobby il y a des femmes insensées na poto à l'occurrence c'est Mida et c'est de Panama a tcha bango a globalisé bango mi bali a démarrer bango il fallait démarrer bango Barcelone a kei après quelques heures Mida a essayé de Panama ba yé ba bimisi même place Barcelone a tigaki mwana na yé et pas maman robo ekuna place azali so na Belgique so na France ba ebisi maman na ba lobby soki ola kisi biso place mwana Barcelone na tanga raté avant de rater tokozwa yo na ba na famille na yo toko ba tabino na miniature maman a commis na insécurité ngai na saraka na kiti o mi baleka na ba micro yo kana ba caméra na lumière oyo to vanda awa to défendre Barcelone émission mon côté mi balete 4 émissions mokako pour nous défendre Barcelone, qu'on démentir tout le makambo, qu'on a biso ba osala, mi dana essayer de pas na ba osala ma b. Tant que le barabande on a biso ça parce que papa na maman a biso comme na ngoza Congo et puis nationalité na biso congolaise. Ouais. Ba les cas mi dana essayer de pas na ba finga yo Barcelone. Bato yozo tinda bato ba défendre maman pour ba fingi maman, bango ba yaka ba défendre na yo Barcelone. Barque Zoa Kitio Vanda parce que non s'adresser na yo. Yo kanga bien. Pour moi mon yo ka kitoko vraiment. Pour moi bino ba théâtre ezali a fait on dirait bo ka ba complexé.
problème à votre théâtre et beleza yangwana. Vous vivez avec la complexe d'infériorité. C'est-à-dire pour la binosse mouta, pour excuser en tout cas bandegolanga peut-être ah on est dans trébicher moi mouké. Bolimbi sanga bandegolanga ba diaspora vivant à l'étranger, particulièrement dans l'espace Schengen. Ngana bandego to sola na bango ba yebisanga ndegolanga poto ya paradis te. Na poto to na ba clochard na poto to souffrir. Bandeko na biso na Kinshasa so aoki ka moto na poto a mono ndire moto na mbongo ebele a mono ndire moto na via luxe. Midana essaie de pas de ma fingi Barcelone mais complexée qu'elle est, elle est revenue à la télé pour ça l'émission na Mida pour le baquet ba fingi maman pour défendre maman. Émission to bête au longola te ezali chercher là où on est insulté qui que ce soit, ramenez-nous de preuves. Il y en a pas. Et athée. Qu'au fin à moto et athée. C'était juste des analyses auto salaki. Parce que quand Mida on a les cas à la télévision à lobby, Barcelone a compatible était à Kobota. À Kobota T, et c'est des panama si je m'abuse pas. Entre et c'est des panama Mida. Bah lobby Barcelone a Kobota T Koutou. À Kobota T parce que maman azwa barena ye ezaki compatible dans Barcelone. Barcelone yoso oza moi ça tembe bota. Yango kuto koma kote, okoma kotambola ya kotengama pour alongola ore moko. Wana tango finga yo Barcelone olela. Maman bina ko tiko na aéroport to salela ngo analyse a to défendre yo. Mais tu veux nous montrer en fait nous payer la monnaie de 5 jours l'acceptation que Midana essaie de pas demander ba toi bien yams na sarande bando ki to baka bango ne kurusu. Yanga la musaba comédien bola muka la musaba comédien. La moussa va comédien à Barcelone. C'est sans foudre de nous, ça c'est que tu as fait. Il y a un monito comment va me faire ça pour défendre comédien parce que tu as évité de défendre le lobby nango azonga na makamususu. Herman a fini Herman Kasongwa ya a fini en Suluzolo a démarré en Suluzolo na télévision. Abimisa voice etambola bisoka to kendaki to legi na TV to défendre en Suluzolo to lobi Herman osali mabe en saya nao mais en Suluzolo tango yi Alexis bisoka za muta bakouk oh nous n'avait pas besoin de défendre parce que za bakouk to famille libota to défendre yi loko la comédien mais yi tango ya Alexis bisoka ngana na couleur et puis na tendance nanga aleka émission pa bateau ka ba finga ka ba PD wana entre autres ba lekechu ba rezi banani la honte revient à nous à tout défendre bango na ba valeur. Alors il faut aussi que bango ba s'en foutre ba puta na bango ba finga ka bango. On va continuer à défendre bateau ba na conscience. To défendre. Quoi on a la conscience to défendre auto n'a pas assez de temps. To défendre auto. Toyoka. Oh maman livre mema biso poto, maman livre sala biso boy. Au moins que Maman na biso kombone nani maman na kataka wana mama chaka wa pause pardon tango lobi maman olive mema biso poto maman olive a se manquer na nani sina sila a se manquer na sila a kenare pas maman olive tango midi pour maman olive na memanga poto ba o sekanga maman olive abino memo poto ndenge nini bon je vois quand même possibilité OK poto. Ah, c'est manqué na si la tango kumisa kalunga. Abosani ki yé c'est pas na mafinga pe kalunga. Ba komene ba na maîtrise de soi te ba lingi buzz ba lingi ba comme ba youtuber en fait. Ba ko vivre na sima ba buzz. En tout cas na comment go embrasser vraiment maturité ya madame Belleville, maturité ya maman Kalunga. Maturité à maman Seka, na comment on sait pas na maturité na maman. Je sais que y a à la télévision il y a minga le roi comédien et puis une fois par an, je reviens plus à la télé pour na le baisous. Na sans musala nanga. Chez musala je reste chez moi là ba pour na mbela ba nanga. Par contre, au monde ba Thérésia, ba Barcelone, ba ya Gabin, ba ngo tout wana ba fandi ba comme ça internet buzz. Ya ngo moni Thérèse ba benga gis no ba filmer té, ya Gabi ba benga gis no ba filmer té. Ba tika ba buzz. Bon, tourner au cœur des scandales. Ça, on a créé des scandales. Place au lobby, maman Olive, maman Olive, comédie, bon de la rapporter, pas maman Olive. Ils ont un message où s'adresser vraiment dans le pas assis là. Avancez, maman. Tokene.
Mama na biso, Mama Kalunga aye poto na mbongo na ye moko. Mama Kalunga aye poto na mbongo na ye moko. Encore Mama Kalunga, bravo, femme forte. Donc c'est-à-dire Mama Kalunga a sali sa bécole, a tonga bopito. Mama Kalunga, femme forte, a te car Babilo connaît, a sala quand même Babilo, moussoso toko yoko bate en fait. On dira yebiata. On a la maîtrise de Maramba le bate. Barcelone a boit kilo ba jeton fort pour na si jamais yana. Barcelone a kata ba trompe yaya, a kata ba trompe. Akenda ba voyage ba mema yo wana kena oteka ba trompe yaya, teka ba rein, a teka na ba trompe. Yango moni Barcelone na bota kate. So ki potuni mutianga kena ko stente moi na poto parce que Barcelone na bota kate yaya. As mutianga sana tout Barcelone soit deuxième zemi ya kate. Nzoka tamba bema ka voyage kena ko teka ba rein, a teka na ba trompe. Bakata ye ba trompe azaka na ba trompe lisute ya. Ki te bazwa zemi total. Abota katata zemi ali chombe wa ozwango te ya. Bongo nga ozwa na moto bakata ba trompe ateka ba rein. Bango no sode ba kenda ba pesa ba rein te yende rein na ye ko kana ya mama teka rein. Ya moni ka ye ko défendre mama ye atitoye na mama. Nayi. Wana olo ba bongo communicateur asila. Ayebi ke ye mukateka ba rein même mobali ne mutianga ayebi kateka ba rein ya. Là dossier na bona on peut je m'en fous. Mutateka na ba rein ya na kini wapi. Barcelone a teka ba rein azara na rein mo kwa tikala rein mo so botali akindara mupanzi ba rein za ya koteka ateka na matrice na ba trompe nyonso abota te ateka ma teki ba rein tamula mupanzi bazi ya bota abota te bo biseka zo ta zemi ka rapport ke olongola auzwati parce que ateka ba rein au moins il moto ya na agitation et baralika Barcelone a avec agitation parce que ateka ba rein mama top kutu koloba te ya pova na bino ya to kumsa so mama na biso ay poto na mbongo aye moko mama top kutu tout la banda bota dada ti lelo abota raté. Mais c'est grave hein. Ça on appelle ça les insultes. Te o ba benga ngwa analyse et o siko na téléphone ya Barcelone et komaté YouTube yo notification et côté pas Barcelone te ayoka ngote atala ngopete tango ba oloba atambola ya kotengama na bité ce ko tambola ngo ya kotengama ngo voilà mais quand on boli bisa ka fara pour la tambola yo tengama ni Barcelone tambola yo tengama voilà donc otambola ya koteka wana la remo que ya koteka donc batu batambola mupati donc ti to mona ba tebe batambola mupanzi wana za bakala ba remo ko ba repeka ya pamba tabe ateka na ba trompe c'est ba che ba trop à plastique ba che ba trop à plastique abota et puis aboti mwana te to lo ba Barcelone te lo mama to pesa ngo espace te parce que Barcelone a moi mabe. Nous on n'a pas besoin à l'attendre cause à la tendance il y a aux à la abakouk ça nous regarde pas ils ont opinion na eux aux a libre aux a libre ils ont opinion na eux mais biso pomme na biso makasi ezali tant yo le kana télévision au tchèque il faut yo là que ça biso que yo en a raison. C'est ça le problème. Yo tchèque yo en a raison. C'est ça déjà le problème. Biso to Barcelone to lo bangote. Barcelone ba bio oteka ba trompe na ba rein et yango et comment tambuso mupandi. Mais tant ba le makambo yo biso to yaki to défendre ki yo. To défendre ki yo. Mais le lieu où excité ba toi la haine ba téléma pour ba fingi mama. Lukela nga vidéo yo nga na finga ki mama. Bark tindelanga. Maman na barque, Tindelanga est très important. Et ça très important. Très important. Tindela biso. On a besoin. On va se reprocher surtout mon on va to finga maman, maman to yena plateau. Ils na plateau. Si photo zoom sana bila moto la taki ezape na ndako. To la tango to ega awa mama limbisa biso na ndenge to finga kiyo, na ndenge to sala ki boy to sala ki boy. C'est tout le monde m'a finga et puis to diffuser ngo bande ko bolimbisa biso pona ndenge to finga maman. Mais si c'était que des analyses auto sala yango côté positif on avait et encouragé de côté négatif on a condamné. On avance. Non Zamba faut il y a Vincent Chinuizi. Il y a Vincent Nazanango
te mais na yoka kiango et y on dirait mi balé asagi ya liboso après ça les sous ya mi balé OK ya liboso alobaki réalisateur otalisi no konga na kana ezaka moko après émission na yo asalaki na dati après makambo nyonso ba lobi sur ye aye et pas ya ndeko na ya mobali leki na ye cousin na ye je sais pas abi gosse ça fait un bout de temps maloba ya Vincent ça fait un bout de temps naza ko observer yo na katika no wana ma c'est langue analyse quand quelqu'un t'observe pendant un moment il faut faire très attention parce que tu sais pas pourquoi il est en train d'observer peut-être c'est pour abomayo peut-être c'est pour appuyer yo bato musu ezalaka muto to tikeli no makamne asa toujours observer tout à soga ko avancer soko alinga koya to ya to tcha coup de pouce moto musu ba lobaka moto to tikie bongo toujours observer ndenga na libulu wana ezana ba sende e côté na kingwa kufa to bangando baliai. Il faut faire très attention quand quelqu'un dit ça fait un bout de temps on a observé you. Déjà le langage wana ça prouve la haine. Il y a moto vers moto. Déjà quand le langage wana, et ça langage il faut faire très attention dans le langage à bongo. Moto zolo ba ça fait un bout de temps on observe you. Observer ndeko yo négativement. Le langage ni la la sima. Ça fait un bout de temps qu'on observe yo. J'ai compris que yo ozalaka nanga vraité. Comment okoki kotinda bato? Okoki kokote la bato oyo belle vie azo tinda ba finga mama oyo abokolelaka yo bana. C'est par là j'ai trouvé l'irresponsabilité d'un papa leki, d'un cousin à papa oyo aza irresponsable, irréprochable. Chez moi, je vis avec les enfants, il y a Banankasi. En fait, Banankasi, Bana grande sœur, Bana petite sœur Nanga. Je vis avec beaucoup de personnes. C'est qui ici, on a vu vraiment Namwa Batu et Bélé au basé et Pananga. Je crois que vidéo en vos sango yangwana. Voilà. Pour comprendre. Si on peut comprendre la vraie face vers là, on comprend la vraie face ça fait un bout de temps où on observe là. Et na comprendre pendant qui tu es. Voilà, coupez nos gawana. Ça pose maman. Alobi, oh on observe yo. Ça fait un bout de temps oh ngai na observe yo. Na observe yo pas positivement ya on utoloba. Na okoza la navandi na otala peut-être Josué na observer na ozelaye et le roi sala soki elinge trébiché na ye soutenir yepo et simba. Mais ils appellent observation musu auto sala ka totala ma. Na observer moi no nenga moi na classe nenga nga katsa prince ameki azongi le na yo sauver na ozela na observer. Ti mutu kamura remorque ye tamponné moi na kofi sur place. Et ça observation à ma baie et surtout ça fait un bout de temps. C'est-à-dire résume-moi tant oh on a landé le mouvement ba geste na yo. C'est-à-dire ça bateau ba boumara bateau facilement. Toi avancer. Désormais place on a zala cousin na yo. Présentera des belles cousines na yo. Hein? Place on a cousin na yo. Présentera belle cousine na yo. Donc vraiment, il y a une ligne rouge entre nous et pour la vie. Okay. Maman Kata. Ok. Il y a Vincent. Au salaire, on a idée pour ça va tout. Au salaire, on a idée pour gagner le roi cousin. On a un interprète now. Il y a pas pensée na yo en fait. Na interprète pas pensée na yo. À lobby le mot maman Sarah à lobby. Au ligne rouge entre ngai na yo. Place yo yo tchaka ngai à partir à l'élo, tcha belle vie. Bagom mi balé. Quand quelqu'un emploie le mot ligne rouge, c'est-à-dire la zone interdite, à quoi franchir en côté. D'accord. C'est-à-dire tant que Vincent a commis ici dos. Gosse, c'est ce qui gosse. Ligne rouge a commis ici na ligne rouge. C'est-à-dire ache belle vie n'est ennemi naï. Thérèse Aya lobby, j'ai des problèmes à régler avec belle vie. Deux personnes où Basali va sortir médiatique, n'a pas voir ici ebima. Vincent Yelibiso dati
pour anéantir Belleville. Vous comprenez? Ouais. Vincent y est na Dati. Dati a sali émission et pas il y a Vincent pour anéantir Belleville. Ce qui annonce il y a émission il y a Vincent, on comprend que Vincent a accusé Belleville que Belleville a tiré la bateau va ça la émission pour ba finir maman Olive. Ouais ouais. Il y a un annonce à Belleville. Il y a Vincent. Ce qui est bien. Vincent revient encore na Dati a tuni Dati ba question que mbongo oh maman Olive en est n'est pas Belleville pas na yo en comment. Question interrogative. C'est-à-dire ça demande une réponse. Mbongo maman Olive en est de la yo et pas ya Belleville. Est-ce que bandaki ko comment? Donc question interrogative. Oh il fallait to zoa précision nango. Et pas ya Dati. Dati a précis précision à réponse. Il y a question il y a Vincent. Déjà ça prouvait que Moto a contre Belleville. Thérèse a sali émission et pas ya garçon moko boye. A lobby que Belleville a Moïbi, Kandi Moïbi. A sali émission à 200 de Belleville, a louki anéanti au Belleville. Bah comme 1 à Vincent. Vincent sali émission, Thérèse a pas sali émission. Comme le roi 2 émissions. Tout ceux qui ont été, on avance quand même. Donc comme une étape Moussou Ezali, Thérèse a sali voice na ibutu pour dire que ngana na pomme na binote ngana na pomme na Belleville. A comme il a des armes déjà frappées par Belleville. Vincent pas hier na message na hier pour dire que ngai pende naza awa zo message oyo transféré yango au côté na zone rouge au commissi ngai zo remplacer ngai cha Belleville na place nanga yango na message ya Vincent alors et ça na motema mabe ndezo animer makambo nyonso to avancer maman et interprétation da pas si il y a Vincent na été c'est quoi méchant ba mutia mabe mo na mona te na vie nanga Belleville ndende ko na comprendre et quand tu n'as pas tu vas finir maman livre na télévision mais quand tu n'as pas dénigrer maman livre yo a sunga bana na yo toi tu préfères passer à la télé pour me salir et salir Dati. Tu penses vraiment que tu yo tu pena kilo na wana ye au fournir mon nom sur la télévision, tu penses vraiment que yango yo pena faudrait au sala. OK. Belleville cousine yo, Belleville ndeko na yo. Moi j'ai fait plus partie dans la mutu na yo tu okufa lo ba souté ngala ndeko na yo. Merci. OK. Gosse. Maman, kata. Luki zong sanga. Yo ce que on est régie hein. Régie. Monsieur pasteur Oteya. A sunga bana na yo. Et mo na mona te na binanga. Belleville ndeko na yo. Vous comprenez hein? Ba to tina ba tu ba finga maman livre na télévision. Mais va te pas dénigrer maman livre yo a sunga bana na yo. Toi tu préfères passer à la télé pour me salir et salir Dati. Vraiment que tu yo tu pena kilo na wana ye au fournir mon nom sur la télévision, tu penses vraiment que yango yo pena faudrait au sala. OK. Belleville cousine yo, Belleville ndeko na yo. Moi j'ai fait plus partie dans la mutu na yo tu okufa lo ba souté ngala ndeko na yo. Merci. OK. Voilà. Maman émission yo national interprétation makasi lukelanga pesu o ya mida au finga maman Olive ba ucholonga Barcelone barin avant d'avancer au tchelanga ngo pardon ma babu na yawe ma babu na yawe abashimbalala lelelele abayeke bébé abayeke lele bébé yawe on a encore parlé à l'antoine église n'a des interprètes oyo mida azoni ata Barcelone ma trompe na barre ma papu na yawe lele ma papu na yawe lele abashimbala lele abayegele abayembelele abashimbalala shimbalala abayegele bébé legele banda bota dada lelo abotaka ta comment bimana bana lukwa ba marquis ba balali wana mama top mutianga sana tout Barcelone soit deuxième zemi ya kate nzoka tan ba bemaka e voyage akena côté cabaret ateka na ba trompe bakata ye ba trompe azaka na ba trompe lisute ya abimba zwa zemi total abotaka tata zemi ali chombe wa ozwango te ya bongo nga ozwana na moto bakata ba trompe ateka bare
bango nyonso nde bakendaka bapesa barein te ye nde rein na ye kokanaka na ya mama ateka rein yango monika aye kodefendre mama ye mbangu san aye na agitation parce que ayebi ke ye moto ateka barein même mobali chapose mama na interpréter moni ba malobeleki bien no busa na makambo sous ces interprétations nde toza de parler à langue toi dans la carte profondeur la spiritualité nous oblige awa nde toza awa ma ba boule ma ba ma bada, on ça marche pied, marche poulet. Oh papa, cet esprit t'es tout. Ah, yo mon limo on a marche pied. Marche poulet. OK. Ma bada ma bada abajimbalala marche poulet Où ça marche poulet bien. Interprétation. Je vais excuser, par rapport à Molimo Juin, on a interprété Marambo. Nous avons Vincent, il y a famille, il y a papa et Dadi à lobby. C'est un problème. Un problème, maman. C'est que je suis un peu à côté. C'est passé. On va dire à Bolé, on a ma connaissance. On a autant de souhaiter. Au moins, on a autant de maneti, Nani Olbina Barcelone. On a autant de panzibo. Donc, c'est bon, c'est solution il faut marche poulet. Cuisson sport marche poulet. Cuisson sport marche poulet mon petit Gabin sport. Mais cuisson sport l'activité. Na kati ya cuisson sport ndeto zo sigoyo marche poulet. Cuisson sport yana ba sport ebelé et ça ba sport musu faut téléman na la sango ce qu'on calcule espace et puis on a plateau donc mouton a besoin de livrer cuisson sport à domicile là au peut soit en physique na palais parce que na appelé à quelque sorte trois coach à sport na roya na qui sont des basala rango et puis voilà on est à Gabin sport te mon dieu pe na marche poulet senga moi to lo boy te na kati ya marche poulet da cuisson et ça kana ba cuisca na makolo Gabin des agozwa njoto mobimbati na makolo Gabin sport mais tout le monde n'est pas permis au sala sport il y a Gabin sport pour Gabin sport et revim biso likolo so zarana c'est chinois et ça le sous mabelo quoi ba joueur à rugby faut pas tozonga Vincent lobby place mon roi lobby bon na tsenga ki voice ya Barcelone pour na tout na Vincent ba vidéo oyo ya mida ofinga mama lobi mama apesaka Barcelone apesaka ba mama barin pour ya Barcelone ezaka compatible na mama vidéo oyo yo ki ya na téléphone na yo YouTube série wana ya mida ba no kota te ya ba no salate ya vous avez raison Barcelone ni Vincent vous avez raison arrêtez de nous intimider bo abino mona kata bo soto bona kata salité yo mukolo bonage no lingo za flatter et pas maman Olive yo le la mère minde na oloba yo combien de fois la personne papa na biso la mère minde tant que communicateur à gouvernement a yela biso ba communication moko boye biso tout congolais tozala convaincu na makambo azoloba yo combien de fois monsieur la mère à loba et puis maman Olive ota na ndako na télévision ah bien en tout cas ce type il connaît la politique yo politique pour yo loba ke mama bazo finga mama Olive yo zo kotela ye à partir de lelo longola nga makila na yo même maman Olive a dit que c'est impossible ayebi ko flatter par contre place maman Olive na confiance maman Olive va pesa yo Vincent na biso a diminuer yango mbamoko a comprendre oza nani yo charlatan. Comment tu peux passer à la télé pour le baguer c'est impossible que ça n'a timo qui le recouvre. Ma kilo gossa na ngoya ngo eze pa na yo. O longole ndo ndeni. Et puis on va longola ndo na yo remplacer ngai Belleville. Pour Belleville zo tinda bato ba finga au confinement ngopé Belleville zo tinda bato ba finga maman Olive. Et c'est pas na mana mi attends ba finga maman Olive c'est que ça dit si la mutano tinda bango. Et c'est de pas na mana mida ba finga ti suka nango si la ye ko remercier et c'est de pas na mana mida na remercier bino ba communicateur na ngo ba selinga musala makasi Afrique du Sud atangi mamu Paris atangi et c'est de pas na mana mida c'est ka yebi bango très bien mais na émission na lo ba ki ba maîtrise fanatique te na émission na lo ba ki yebi bango te moi tapekisa bango ezate
Vincent, si vous avez un paiement, vous avez autant de classe, tu as place à vous réfléchir. Par contre, au Sama, pas maman Olive. Yo ye bibi sotin. Na ko yini sabe ba maman Olive Vincent. Mida finga maman Olive. Ozaka wapi? Yo zaka wapi? Pour défendre. Yo zaka wapi? Et c'est dépend na ma fingi maman Olive. Yo na dati bozaki wapi pour me défendre maman. 10 mois après, s'il a remercié, 7 mois plutôt après, c'est 8 mois. 8 mois. S'il a remercié, et c'est dépend de Madame Mida. Donc, tu veux nous dire que Nengi Belvatine d'Arabisoteur au Saba analyse, tu veux nous confirmer que si la Nemutatinda Midana et c'est dépend de Madame Maman internationale, bah finga maman. Maman, bah ta TikTok bossa moussalo pardon. Bokata place. Maman, si Midana et c'est dépend de ma finga rayo que au Katas Barcelone Barin, ezali si la Mutatinda Rabango. Vincent Moutaïbi Sibiso Bongo. Ouais. Vincent Mutalobi. Vincent Lobi en clair. Abi ngai na yo sarati ndaka biso to finga mama. Yela biso place to finga ki mama. Pour s'excuser to senga pardon. Biso to yela yo place au Barcelone et c'est dépend na mana mida ba fingi mama yo loba o konsola tate. Ata moins d'un calmoche. Maman Bengana Vincent. Bengana Vincent aza flatteur. Aza vraiment flatteur en sakanate. Vincent, vous avez flatté dans un degré moins impossible. Comment on a dit comme on a vu famille, on a vu comme on a eu yambe. On a eu problème dans Sarato là. À l'époque, on a la Sarato là qui est aux États-Unis, on peut s'en visiter aux États-Unis. Il faut aller parce qu'on a gâti yambe, to Micheline yambe qui en tout cas, bon sananga il voit aux autres signes rabattre, ba finga ça en tout cas bon sananga. Mais c'est inacceptable, c'est absurde en fait. Et cette mentalité, il y a flatterie, il y a degré où attend Renard encore ça makambo. Flatterie. Non, on a flatterie collègue. On a flatterie collègue Renard, tant qu'on a un corbeau, pas fromage, pas corbeau. Yo les qui Renard. Et puis on a excusez-moi en tout cas, le gros ça n'a pas passé. On a beaucoup la bana bande konanga. Muta beaucoup la nga bangwa zati. Comment yo ya na yo akufa? On a audacité à la télévision, beaucoup de biso bana. C'est l'irresponsabilité, tout fait soit c'est la mauvaise foi. C'est une irresponsabilité. Abota déjà? Taisez mes okotate. Parce que mon moto est responsable. Responsabilité à bana, il n'y a pas moto responsable à bana. Moto a pas douleur ya bana eza moto azana bana. Eza bato musu ana bana te mais aboko la bana bande ko na ye. Avant na bana bande ko na ayebi caprice bana tongo basala ka fièvre na katikata butu ayeba caprice wana nyonso. Caprice wana sikotanga omona na ovana bana bande ko na ba osa caprice. Ibongo bano bazanga ba papa na ba mama bazana ba orphelin ba vivre ndenge nini. Ndesiko mona ka madame Belleville azim mbongo ki otala ba orphelin. A otala réalité bana bande ko ne ba ovana ye ba vivre na ngona kata ndaku ba osa ba caprice makamana no so bano bana orphelin na ba osa caprice c'est pas nani. Pas nani. Est-ce que Vincent ça na bana ta momi balemi sa to bana ndaku ne ya boko la. Parce que ceux ça ya boko la bango nga boko la ni bana ya dadi. Mwana wana dati ya wanga na nani émission bima a basala émission loba ye babota bango ga yena Julia. Or Gisèle azana bana ya dadi et ni azana bana ya dadi. Est-ce que mbongo wana o maman Olive asokipaka na dati na mwana na mswa mwasi na bosani komona ye. Dati lokwa ya liboso ya famille. Alobaka ngo ke baleki na ngani yoso bana mama Emi, bana maman Gisèle Boya, bozo ta 1000 francs parce que il y a quand même quelqu'un ou beaucoup la biso lokwa ba orphelin. Na ba orpheline. Vincent na dati ba na problème nini tango 20 dans ya dadi akufai. Bazana ko wela na notif dati azana posa bima lokwa mwana liboso papa po ya zwa mo pa mama Vincent bazotala ke kuna lokwa tozuma tanga bi mama a agir ngana za liboso bazana na tendance nini bango mbaye na matanga ya dadi lelo basangani bango mibale po balingi ba combattre Belleville yango wana bandoki nyonso na quartier ba bi photo combattre Belleville to sangana
Voice, il y a Vincent. Voice, il y a Thérèse. Et là, qui si mauvaise foi, et là, qui si moté mamabé, il y a degré moko très élevé comme Mouissinga. Ozo koti sa ndeko na yo ya makila moko na zone rouge. Pour aller ko la vérité, yo linga ki gospel ya ko kosa ndenge yo zo kosa. Ah, nzambe merci. Ya ngwana mama elongo na oyebisa ona loba ngone émission moko be. Nasi na loba ngope pa na o. Sara na ngai. Mama na ngande ko na ngankana na ngai. Tout ça l'effort to boko la bano bien. Ah, yo ça na physique à soso. Marche poulet. Marche poulet. Tika no marche poulet tika be. Et on c'est bien la physique à moi. Mais yo ça de ba molé ki toko déjà au Mathieu sous marche poulet le sous wa o be c'est sous makolo pour comme ça va quoi nga merobima. Na soso na kwanga soso. C'est ko la bodi pour sa biso eh muta na makolo soso menkoso o ba ali da kwanga lisusu. Akufile. Maman. Tout ça l'effort tout tika bana mapango, tout tika bana ba vie ya bien. Tout ça na ba famille na biso. Mais tout là sa famille qui est ono luka yeza pona foyer na nga ya bana na nga na bandeko na nga. Comment boboyo samu sa famille ya bato boye bino ndi bakolo famille te. Bino ndi bakolo famille te. Ata dadi azo regretter place aza. Bino ndi bakolo di kambala wana te kombo wana eza bino te. Comment tu peux accepter? Et bien na ebité Vincent dira za Muluba. Tu lose eza Muluba. Na ye baraté na ye dadi barabande ko ba parenté to baza kota bo maman. On dirait tu lose eza na Chiluba. On dirait baza bande ko ba parenté kota bo maman. Soit côté ya dadi bon na yebi vraiment marche ya famille na bangoti mais ce qui est sûr pour finir ici des familles pour mettre famille pour juste pauvreté ya famille pour tchango libanda or biso ba yebisa biso ba obi la na honneur la nzala mais la na honneur mais la maya lobe mo lali na honneur moto ana force a ko moto nyoso te il faut betele les sona bino moto nyoso te il faut betele défense na bino to ba erreur na bino to ba point faible na bino ke biso ba tika biso to fouté là non. To biso batika biso ne toza to na mbongo ozo charge ba yana biso ba kufati ba biso to koli papa kufi atinga na mwana mukie na koli na famille tindi na koli boy ya mwana ba papa ba mama oza na poto mapango ekoma na awa mama na nga papa na nga mutako sabino te na nzela minka okuna mapango etekama saka za na ba hectare na ye soko bandi obenga epe mama na poza na 60 hectare na nga kote kuna aotekelao soko moni kote kuna ya gabia koma commissionnaire mapango enani ya mwasi ona na takaza benga ya gabia ya koma commissionnaire akoma commissionnaire bo benga ya gabi certifié maintenant so baby question ngoso mapango fo benga ya gabi et na bandeko basomba lopango ba benga pe ya gabi bandeko na biso afani bozuna bino moto ti mikao ya za nestar te ya za yepe aza nani penda certifié commissionnaire donc bo sala effort bo sombela bana mapango to tonga rapeta ngwana poto kuna liwe la kakate to kotika bana na pasi dia dadia la kaki pete akufia keiboy tala bana ndingi bazo sambwa bana bakomi sija monkeri et papa leki na bango bazo sambwisa bango exposer bana mowei bana ba sili valeur ils ont réveillé que d'ailleurs tirer la bana et l'autre côté à ta chemise à l'ipouté ya super au bana côté kata $50 à ta bazin riche au bana barokio teka d'ailleurs tirer la ngobana té ils ont monana ouais Vincent Sambouissi famille comment papa les qui ose responsable le no se va yo baladati wana yo côté les maloko anoko le quoi papa les qui o kyo loba bazo boko la biso bana. Il y a des femmes qui mibali musuba kufa na matadiki bala wana Singapour ya haute tension et katana mibali ba yaka oteka wana ba kufa vanda na kisantu atika mwasi na bana 5 mwasi azwa bana na eta pesa mutu muso abokola ye moko andima responsabilité na azo bokola bana na ye mobali na yake ndaki ndeko na ya mwasi kuna ati cousin na ya cousine na ya kufaki kuna na matadiki bala ba atika na bana 7 mutu moko atika na bana 8 azo bunda na zo no abokola bango na matembele école mo ata simanda ko bana batanga aso mpe mwa lopango na mona matadi mayo kuna na kati azo tonga pe
ma femme maraîchère wana mais yo version zo rouler en carrosse aux alines chaîne obiso so toyebi que chaîne bandi okoti sambongo lelo ti comment tu peux pas arriver à assumer la responsabilité bon gosse on s'est décidé d'aller à Koufi gosse yo zota mon amour est pas Eni mon amour est pas Gisèle batanga na charge na yo quand ça va c'est quoi ba foutre minerval du coup te ba foutre ndambu chez minerval za $1000 au cause au moins 300 mots que simbis dans l'école aujourd'hui 200 simbis dans l'école tu au moins on coquille $1000 et sili na classe sili ane musu classe bani donc incapable à kotanga sa bana même classe ya ba épée bisumba mais rapide à reçoit voice pour kabona ndeko na yo ya pona moto mosusu et puis vous êtes clair c'est être lâche excusez-moi pour ces gros mots c'est être lâche oh maman Sarah non kotika ils a passé tika ya passé ngana na na Vincent Temena interpréter ka makambo alobaki mobali ne mutianga ayebi kateka barenga oui comment pas Vincent je m'en fous mutateka na bare ya na kini wapi ah Vincent oh yebi angote mupanzi bare za ya koteka ateka c'est clair mais tant que mon attend non le babou ba ndeko belé ba yebi ki na lo ba vérité mais le quoi baza peka ba flatter au monde a pour ba wando benga a fingi Vincent faut funda e kaka machin Vincent soko fundinga o la kisabiso ba prévu ici ka Belleville atinda ka biso to ya ko finga po biso la kisabiso ba prévu wana parce que ngana ka débarra na TV na yo sa ba analyse na kumisa ka Belleville pour ngana mona ka ye aza bien ngana kumisa makambo mais na ka ko régler makambo na ngai tango yo lobi ke Belleville futa ka ngai na ko finga mama donc yo faut que ça ma preuve ma finga il faut la preuve ma finga et puis la preuve tango Belleville ko finga au futanga muto ki man internet ya to zaka muta kofunda muta azate tozaka awa poto tozaka awa muta saint azate biso nyonso toza ko baluka ka awa tozaka ka na moni ngonge kei mais série de so tozali na ba physique oyo na yaki nango avant ba physique na yaki na produit mosusu ezali RM like oyo ezali savon il y a 1 kilo. Ils ont permettre à Bino de soukola nango like en tout cas ndebo monango ils a savon ils ont longola ba biloko ebele ba biloko ya sisi ala ta linette e bombaka awa ils ont longolango ba moustache et comme le roi noir awa ils ont longolango ils ont longola rapé ba vert citron na maboko awa ils ont longola et comme ils sont teint uniforme oh pour ma décarité pe ya Thérèse na nyana zula mais na mona ya za respect azo mankanga ba respect trop na télévision oh au mankanga ba respect trop na télévision azo mankenga respect a manqué au côté ni mama eza bolingo na biso ni kana itele makambo mususu tiko donc yo seke yo sa bazua po batangi babi atangi biso ngatanga ngati akoko sela ngase ni anate ya ko dibisu pa lingine eti chataka za mwana nga ya bolo rezo boya na sibelité oyo gam crème ezali ya RM like oyo sikoyo moni ya sisi ba place ba tampon ba awa ezolongola eza pena parfum bien nyukuta wow et à tout blanc hein là c'est bon Tito ouais ok ya sisi non sona mistana hein non sona mastana ngana na tikeliye ye moko ka ero ya kapana ka yo ya gasoli mozonga na tongo ozui na ozole oyo pona ba cerne wana na ba oya awa na ba verre ma awa pona ozole anti-âge te anti-âge pesa si le longeni si hein oh le yoka solo wow mafuta pakola les décors aussi quoi et comme il s'appelle maboko ya gabi makasi makasi ni denga osangisana na gabe sport yesko debe wana ok ils ont raffermi ils ont régénérer hein ok ibongo oyo yango o ndesko na lobi te
Oh, et la tape, la moustache. Ok. Et puis, misisa ya Theresia. Theresia. Et Simbana Oyo. Tala, bon moto. Zola mon amant. Eh? Thérèse, appelle mon chéri. J'ai à te parler. Yoza, oh, on dit pour mon bala pour ma casse au dit, hein? J'ai à te parler, par le bano Zola et non, il quoi. Toi, Bangala, toi, Ramabo, ma cassité, pour mes Thérèse à Kenen en afro. Also, n'enga tang mi bal. N'enga mi bal, n'enga c'est peine n'amoti. À part Oyo, on élève nous plus sport. Ok. Na yina sport, moi, benga Gabin sport. Les sport Oyo, ils ont. Bongisa bato ba likolo munene. Te, yango ezo bongisa bato banzo te abede bede. Et comme ma casse. Maboko kwei, libumu a isali boye. Nani ne sangani. Voilà. Na yaki nango comme nango eza Gabin sport. À part Gabin sport, na yaki pe na cuisson sport. Na kata cuisson sport, toza na marche ba benga. Siko c'est Gabin sport. Cuisson sport eza pona bato ba makolo soso likolo munene na se. Bango ndi ba kosala sport ya cuisson sport. OK. Na kata cuisson sport ndi ba kosala marche poulet. Marche poulet aussi bien le côté mais ça marche poulet. Après un moment, il faut zongisa boye. On comprend. On a sport à marche poulet. À un moment, on avancer. Au moment où yomoko ndenge awa et vimba. À part yango, tout ça na sport ya na kati ya Gabin sport. Oyo, ndi na pesa kango lo exemple. Na ba émission ou oleka il faut ça la rangopi marche poulet oyo ezali Gabin sport wana ça permet ya awa ezwa forme awa au lieu diembela et kokoma makasi et puis tolo awa et kokabona libumu so vandi okomi tranquille so ipo lingo sala ngo il faut toujours otindika libumu liboso voilà otindiki liboso après au bandi voilà, il faut qu'il travaille assez. Ouais, très bien. Ah, mon capitaine. Ah, ça, Gabin sport. Bon, il m'a dit dans ma plan. Bon, Gabin sport, il faut faire ça. Il faut faire ça, ça va te soulager. Ça va te soulager, il faut faire ça. Oui, chaque jour, matin, soir, matin, soir. Descends. Voilà, Gabin sport. Ah. Moi, je suis coach à Brian. Je suis coach à Brian. L'État n'a pas appelé coach à Yabatebele. On va compoter. C'est quoi? Marche poulet et dans la carte à cuisson. On est à ce qu'on a bateau. Il y a passé. Marche poulet a passé. Et puis, il faut s'appuyer dans l'eau-rôti. Il y a vraiment, mais on a soulagé. Au sali, vous avez moins 50, aux zones qui marchent en arrière. Non, kokate. Te yo sa ngote. Yo zaka na terre ça sport car sport yo ko sa les aga osotaka pour aux en équilibre ici. Il faut ga osotaka moko o munyulu kisi boye zongi boye. Mais net bona ko banda da sport. Il faut banda. Te par rapport. Ah. Par rapport au hospital. Sarah. To consommer ma food à kitoko oyo, eza bien ba maman à Poto, ba maman à Belgique. Il faut bon la publicité dans. Il faut ça la Gabin sport. Chaque jour faut faire ça. Matin soir. Après un moment, tu fais aussi les marches poulet. C'est très important. Marche poulet c'est très important. Si kololoka mpenda si la bo. La bo. C'est pas ici. T'es ko na mone monsieur Fossi. Et si là maman. Et si là. Si vous pour na bateau ba contacter. Bateau ba contacter nga numéro ezana pour na sport, pour na mafuta, bobinga ba numéro ezana et mafuta c'est sérieux, ça vraiment mafuta moko ezo traité pour très bien. Ils ont commis ça temps uniforme. Je vous invite tous, en tout cas, bisous tout à l'heure à ma bête. Ils ont bloqué Isaiah Rachel Mukuna. RM like. Gaza n'a pas prêt, va passer en bas, passer ta Gabi à Yofeli. Ah, on a Yosombela, va passer au Félé. Mettre en contact là. Oui, si on a un ça la mafuta qui tourne Isaiah Rachel Mukuna. Rachel Mukuna ko passer à Gabi. Ah bon, on va poser bon là. Est-ce qu'on a Rachel qui est ndingi na imo? Pour celui qui est ok, manuka to chesongi songi. Rachel atala ya na ye, a monité ya abi ya en tout cas t'es baby na bongi sao. Voilà.
Rachel Sunga ya Gabi na ndenge na yo. Na obete lo copio ya na biso efapeka. Epa feka to la iso nkana nyango. To bomana te. To ale obemboka moko to. Voilà, to zonga masuwa moko. So le dini to dindi biso nyonso. So ba yibi to ke biso nyonso na kimoyi. Ah. Hein? Merci. Bwana sepeli na sport à Gabin Sport. Au revoir à la famille. Au revoir. En tout cas, merci beaucoup na bande ko tu batali biso. Moi je dirais merci na maman Émilie, Seti Mainga, merci na maman Albertine Diasona Maya Bato. Il y a mon anaye Neftali depuis Canada na pesi bino mbote. Na pesi bande ko nyonso bazuli ba na biso maman Sylvie Flavia mbote na yo. Ya Vivi ya nangai ya vinanga je te sali na peu na bo sanité ya Sylvie Njoline yango nango ya lo sakoe nzamba sala mokili po bato baza na se ba komisaka ye mboti na bato nyonso ba Olanda biso. Merci beaucoup na Josué Miezepi, merci na bande ko to bazo ba Olanda biso. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine. Ciao. Voilà.